Et c'est ça ma marche, mon député de ce pouvoir. Ma marche, mon député, il dépasse ce pouvoir. Exactement l'époque, il dépasse ma marche belé, ne Félix avec son pouvoir. Le Kouta. Félix a son pouvoir à travers négociation dans la cabinet politique. D'accord. Et ça veut dire, dépasse sa marche à Bongo. Il n'est que cabinet normal Félix. Et c'est au sommet il dépasse à sa marche. Comme que son seul congolais ça m'a bé. Bon on est le lot, bah comme il continue de Kabiso. Et que biso ne bazoba na bango. Bon c'est la marche pour social les amabé. Pour la sécurité dans la mboka. Peuple congolais, oi. Akamala que la province na yomoko, la ndela yango alingite quand on voyager. Les grands voyageurs du Congo. Comment on avait fait? Les premiers voyageurs congolais. Conscience à Félix, c'est ça la tête. Conscience, c'est ça la tête. Au Kamadi, président à cour constitutionnel. Président à cour. Au Tina Nazani, Moluba. Bandekolangai. Procureur général de la République. Azanani, Bandekolangai. Ministre de la Justice. Azanani, Moluba. Bandeko. Ministre de l'Intérieur. Azanani, Moluba. Bandekolangai. Et comme Nini. Buka le Kouta, ndeko nanga suka na eza liwa. Biso toyebi ke tolobaka bo solo. Atati 2023, tolobaka te président a été élu massivement par le peuple congolais en 2018. C'était Martin Fayulu Madi. Elle du Congo. Pour le tilo morata na drapeau et pepa kawa, yo ya ko convaincre ngake te ndima tilombo. Nandima moyibi. Bébé Congolais, oi! Ngala vana bolandi ma moyibi. Bandi maka moyibi te, soko moni paye te. Eza bote. Moyibi ngala moyete na kondima ete, mais on a zo mona boy, le quoi tilombo. Les grands voleurs. Aïba pouvoir à peuple. Ayenga yenga la drapeau wa pesa ye et pas kabila Hippolyte. Na mutuka na ba garde. Après, on s'en a ndima tilombo. Moutou n'a pas la biette. Peuple congolais, oi. Yango la Mouka a décrété qu'il marche sur ya kafu kafu. Pour tout le monde, ma système tout au sali, bah il s'habille sur eux. Bon c'est la marche c'était, bon c'est la marche c'était. Ngal bango à tout moment, il dépasse son pouvoir pour faire la marche vérité. Et ça veut dire, et c'est ça la marche mon dépasse de ce pouvoir. Ma marche, il dépasse le pouvoir. Exactement l'époque, il dépasse ma marche belé, ne Félix avec son pouvoir. Le Kouta. Félix a son pouvoir à travers négociation dans la cabinet politique. D'accord. Exactement. Attends la voie élection, Félix a gagné qui? N'a pas confié à Ebiango. Siko lelo enzombelati ye mapeka kaboy na bato yi depes fashibe beto ya nini so taba misu babenga fashi beto lobi pe bane baliaki malamu te peuple congolais oyo yo kaisi ke no komela tia rouge ezaki no kobanga ubie kobake na amela tia rouge pour la luka monene lokuta ozangi nde peuple congolais oi yango la muka décrété ba marche ma casse zoya to accélérer ba marche eza bote banda to vana na mboka oyo lobi na ndana moto moko IDPS alo ba ote en tout cas vie sociale eza mabe vie sociale eza mabe dollar et mata
biloko to eza mabe mboka eza mabe mais ndeni bosa marche te yebisanga na tunaki ye yebisanga mokolo nini IDPS asala marche pour que social eza mabe na Congo mokolo nini yo toyeba yango ndeko yoyebi yango mokolo nini IDPS a décrété marche pour que congolais afutama mabe congolais osala mosala malonga te pour que insécurité eza na mboka IDPS asa marche bongo ti ndenge Kabila normal Félix ese osomona IDPS asali marche koloba eke social congolais eza mabe bongo nde lelo bakomi kotindika biso eke biso nde bazoba na bango bosala marche mpo social eza mabe mpo insécurité eza na mboka peuple congolais oyo nayi na rappele eloko moko IDPS asala eloko moko papier eza ekiseli ekuta lembaki na ye déjà makambo ya marche moto aye korenforcer bamarche na Congo eza rassemblement IDPS moko kaka ngo te eza bo te IDPS moko bamarche na Congo te pour votre information moto aye korenforcer IDPS po etosala baaction makasi eza rassemblement et puis après catholique aye kokota IDPS ye moko eza koka bamarche ndeko yandola bien peuple congolais oyo ese IDPS ye moko ntango azalaka ye moko asala bamarche elongaka ntango basangaki rassemblement dynamique de l'opposition baye na kati ya IDPS basangani Bemba ye Fayulu ye Babazai Baba ye Vita Kamera ye Moïse Katumba ye bato ebele tu baye na rassemblement nde esalaki ke bamarche koma ya makasi eza bote mais IDPS ye moko na bokasi na ye moko esi asala marche na Congo epi elongi on le communauté IDPS nebo IDPS est parti à le coup Félix Moïbi Mouné nana ba preuve tangible na l'action de Félix na grand Moïbi eza bote nana ba preuve tangible na ko prouver que Félix c'est un grand voleur peuple congolais marche Lamuka a décrété pour votre information eza ba marche teke et pour les tribus te et pour les pe lolenge ya mutu te tobengi moto yo et puis république mobimba na kana banongo bakosala na côté Manono na côté Kasumbalesa Kasongolunda peuple congolais na côté Congo central na Mwanda Boma eza bote biso tout marche o Lamuka décrété tokotambola po tomoni Mese Chulombo asa comme si que note congolais aosepa makambo ya osala soki tribu na ye baosepa nango ce n'est pas dit que tout le monde aosepa nango eza bote soki tribu na ye baosepa na makambo Félix aosala eza chaque tribu te baosepa na makambo wana pour votre information peuple congolais nabeta no bisolo pour votre information makambo oleka na fleuve Congo ebandaki na Kasai rivière Kasai lelo ekomi na fleuve parce que fleuve rivière Kasai kwilu kwango ese jeto wapi na fleuve ozwi rivière Ubangi na côté Équateur peuple congolais boyebi rivière Ubangi te biso bato tozomona ngolo kotambola ebele na bituka na baprovince toyebi ma rivière mpe makambo ebele rivière Ubangi rivière Kasai kwilu mpe kwango esejete wapi na fleuve eza bote mais ya Kasai eluki biso makambo rivière ya Kasai province eza maudit eza Kasai bakosaka biso rote biso nde bapaster bazaka ebele bapaster ya lokuta peuple congolais bokama mapimane bokama mama bien te boza nde bobanga nde
Bando voilà c'est to poussa. Peuple congolais, oh. Ba kosa ka biso te, biso prophète na biso te toza ba juif. Biso ne et pas biso tona ba grand pasteur. Quel grand pasteur? So te ba pasteur le kuta na ki moyibi ka ba kasaye. Ba mi kosa ba ki moyibi na ba ba tira comme ki pasteur. Peuple congolais, oh. Ba pasteur a miyibi so te bele ba ka ba kasaye. Ba miyibi. Elle a dit qu'il sango, elle a dit qu'il moupe, on a des pasteurs. N'a pas langue, ta. Le kuta. Peuple congolais, oh. Yango toke na bato mutu. River Kasai, et bandaki makambo mbwa badai kolo bangwao. Bandako na ngai. Côté Angola, frontière na Angola. Ba fungola matière, soki ni matière ngo eza poison. Et c'est coulé na Kasai ti bandeko yango ekomi na fleuve lokola maseki tu le monnaie to yoka te mosala na yeka ko voyager makambo ele na province na yo moko landela yango alingi te ka ko voyager les grands voyageurs du Congo comment on avait fait les premiers voyageurs congolais à la capé à terre la thé. Peuple congolais, oh! Peuple congolais, mais on a besoin de ce qui s'attend. Mais ça peut énerver le peuple. Et ça peut être. Et ça peut être pèse au Kanda. Bon, somme no ekei. Ba privé au maï. Maï yango ba ima kata po maï eza déjà poisonné. Bon, qui déjà radio bango le kuta, top Congo pe alobe yango. Et ça veut dire Maï banda koule na Kasai frontière d'Angola et comment déjà poisonné bon là de la citation bon là de la terre yango yé malé beti et comme na côté maluku peuple congolais oh mais gouvernement na biso ya ba warion gouvernement ba warion et ça wapi atawa za porte-parole à gouvernement na kombo na muyaya ata mokolo moko tasali point de presse si makambo wana yango tolobi bo peuple congolais pour votre information tokena bato mutu eza bote tokena bango ba marche moko accéléré na cyprien yo peuple congolais ba privé yo maya malonga ba privé yo courant ba privé ya éducation malonga pour la bana na yo ba privé ya loyer ya malonga eza ko bomate siko yebisa ngai yo banga ko mate to ke otambola marche te pour banga liwa yebisa ngai to za ba morne te eza bote to ya malamu te bana batanga malamu te to vola banda ko manzanza après pour la yo otele makawa ba décréter marche pour la yo peuple obima o déclaré bon somi na yo ozoboya o peuple lolengeli no peuple congolais oh sango ya seni boyoki makambo ya seni oh mais c'est le moninga imposé biso président ya seni président ya seni azaka moto ya tribu na ye aza swa na ye ndeti tilo molingi bongo président asini azaka moluba loka Félix aza moluba président asini mpe azakaka moluba yango ata boni bandeko conscience ya Félix esala te conscience na ye ezosala te okamati président ya cour constitutionnel président ya cour otina na zani moluba bandeko na ngai procureur général de la république aza nani bandeko na ngai ministre ya justice aza nani moluba bandeko ministre ya intérieur aza nani bandeko na ngai ekomi nini
Aujourd'hui, gouverneur à Banque centrale. Azanani, Moulouba. Peuple congolais. Toloba, Tolobate. Toloba, Tolobate. Yemako Félix, président de la République. Azanani, Moulouba. Toboy qui tribalisme dans le Congo, ça va dire. Toboy qui tribalisme. Togo ni matin que président de la République Azanani Moulouba. Président à court pour votre information. Ne connaissez pas Moulouba. Ma camarade va dire que c'est ça. Peuple congolais, non, tu Moulouba. Ma camarade va dire que c'est sérieux. Oh, Toloba. Et ça pour la sécurité. N'a pas la sécurité. N'a pas fait énerver yo. Doit na Congolais jouer bango souté. Pour l'embrayement bateau comme mais c'est Félix, il est au service des Rwandais. Oui. Il est au service des occupants. On va occuper beaucoup la mission. Agence ya Rwandais. Il est représentant légal, il y a Rwandais pas Ougandais. Mais quant à toi, et ça les sengo. On va tirer ma boko. On va d'aller fatigué. Peuple congolais, Togo ndi mateke lokola Mobutu kuta sala makambo te. Ata Kabila Muze asala yango te. Togo ndi mapete parce que oyo Kabila Hippolyte Kanambe. Kabila Hippolyte Kanambe pasala yango te. Eza wose? Oui. Hippolyte Kanambe Kabila asala makambo te. Oh l'autre homme là qui tribalisme la kata mboka makasi. Mota portant ezalani Félix. Yé moko président de la République. Bien sûr, Azaki nommé par Félix, par Kabila Hippolyte. Oui, Toyebi. Azaki nommé par Kabila. Yé moko Félix. Azaki moto la tribune. Yabalou bate. Akamadi président à cour. Atiwana. Azaki moto bate. Alongo procureur général de la République. Azaki moto bate. Ministre de la Justice. Azaki moto bate. Ministre intérieur. Azaki moto bate. Bandeko, aujourd'hui, gouverneur Banque centrale, Azalani Moulouba te. Bon, Yebi Sangaï, peuple, Yebi Sangaï, tous les côtés tribus Balouba te. Mais le problème c'est quoi? Dans le Congo, tous les tribus qui Balouba te. Tu as 4 tribus. Les tribus sont belées. Et ça, tous les tribus belées, tu as la tribu belée. Mais comment ça fait-il? Il y a un président, il y a bon fonctionnement de l'institution, il y a l'État. Et c'est bon fonctionnement? Jamais. Tribalisme. Oui, il y a qui tribalisme, mais c'est Félix Abemi. Peuple congolais, peuple congolais, Lelo, Alinga est posé à Bissot les sous-sous. Aboyaki, Rossar Malonda. Pour Azam, tu as tribune à été. Tu as compris ce qu'on était? Ceux qui Aboyaka Malonda, pour Azam, tu as tribune à Bango. Ceux qui ont Moulouba, ils ont dit et ça veut dire ceux qui ont Malonda, ils ont convaincu qu'en Balamoko, qu'on décrète marche, il y a la Mouka, côté Malonda. Ok, ça le savoir. Pour ceux qui ressentent Malonda, Azaïka Moulouba, ils dépassent un gars à marche. Mais c'est la cause. Ceux qui ressentent Malonda, ils ont Moulouba. Bangala ça marche mais lelo kadi mayewana kadi madefeka za muluba IDP salinga imposer biso Félix salinga imposer biso atia président Senika Moluba jamais simbaki peuple congolais c'est bon dimi yango président tribalisme yango tolobi oyo koya boyoki bakendaki bapesaki 72 heures Babimisaki, bapesaki 72 heures, mais c'est Mbosso. Azamou Yaka, mais il est au service, mais c'est Félix Tchilombo. On lui a pas où. Peuple congolais, on lui a pas où. Les amis, le Koya Aluka, Koufa ba Congolais, Akeba Kenya Koufa Vate. Et là, quand on a perdu ça, et ça pour l'avantage à peuple. Et ça pour l'avantage à M. Tchilombo, l'avantage à M. Mbosso.
Après si basango 72 heures espéraki déjà abarisi 48 heures espéraki lobby eza boze basango batikali ferme peuple congolais oyo lelo basango bakomi mabe mpo na idps lelo basango bakomi mabe mpo na baluba naloba lelo basango bakomi mabe mpo na baluba eza boze lelo idps akomi kotemela basango me babosani ke basango bapuyaki biso na bamarshe lobi basango oyo monsieur cardinal Mosengo ke molimo na eva na kimia kondo Mosengo abenga Kabila na bato na ye baza ba mediocre idps abeta maboko bakumisa Mosengo baklama mpona Mosengo bapesa ye mokako soir Mosengo okende liboso na 2015 toke 2016 manda Kabila eke na suka idps alobaki nde Kabila okende boye todeklare ke Mosengo eza président ya transition azalaki sango te me lelo oyo basango bakomi benemi ya idps basango bakomi banguna ya idps epuis la majorité baluba peuple congolais oyo toloba lelo okomi so oza moluba okomi otemela basango ndeko na ngai longoloki tribalisme boma yango sango obetelaki maboko lobi na ba 2015 aosa bamarshe 2016 2017 mpo Kabila akende lelo sango akomi mabe mpo na baluba mpo na bato ya idps sango akomi moto mabe banyango bakomi moto mabe bamupe babongwani mpo na yo soko otali ntango babuki baeglize ya katolike awa ntango babuki baeglize katolike oyoki na Équateur babuki oyoki na Kivu babuki oyoki na Bandundu babuki na Congo central babuki wapi kaka na Kasai nde moto babuki eza bo te toko Kasai soki obi Kasai eza vik province na bango mpo Sakuru eza na Kasai te eza bo te province ya Sakuru ya Sakuru baeglize katolike ebukamika na Kasai bato bayini basango ka baluba nde bayini basango peuple congolais oyo yango tolobi oyo koya ndenge balingi baepose biso kadima po baepose na ote baobanga mpe eza bode baabanga mpe nano lobi lolekani peuple congolais oyo lobi lolekani banyango basango abeshole na kardinal ambongo baboyi baproposition tu mboso apesaki baproposition nyonso mboso apesaki katolike aboyi yango SSP asali nini aboyi yango Eri Kisenga oyo aza porte-parole ya SSC baboyi yango l'église qui tient la majorité du peuple congolais na Congo eza catholique eza protestant eza bote peuple yokanga malamu makambo tokoloba eza mpona sentiment te plaisir ezali biso toko bango te mais nous sommes énervés contre la dictature ya M. Tshilombo contre l'imposition ya M. Félix et puis ya lisanga ya baluba moko boye eza bote lobi lolekani SSC Eri Kisenga na catholique balobi NON bako changer te yango oyoki si confession religieuse ya bamiyibi totala komona bango
les 6 confessions religieuses au Balembon à Félix na Kabila au Balengiba du ministre président Seni Azaka Moluba président de la République Moluba président Seni Moluba Balengiba est posé biso choix na bango les 6 confessions religieuses au besoin déjà 75 000 $ na Jeep 75 000 $ na Jeep. Oh, ils ont déjà dévoilé partout. Toye bien ngo. Oh, ti lo molobi le kani. La king a 4x4 était limité. Ti lo mo. Tina âge à ça. Tina âge à 57 ans. Azo va la limiter. Bande konangai. Azo va pas bango. Lelo, mais c'est tout le mot. A commis qu'on soit mongo à l'État. 75 000 $ à corrompre ma confession religieuse. Il y a mon lobby qui mobola tina minu. Ata vela qui n'a qu'à te faire 4 ans. Le lot il est à comme misambon à l'État. À comme quoi gaspiller bon à l'État. Bon va contribuer congolais. À corrompre ma confession religieuse. Ma confession religieuse dans les bananes. Et ça va musulman. Va trahir peuple. Peuple congolais, eux. Ah non, le bam de Congolais la kanda. Pour tous se charger dans bateau. Diamano, c'est là. Peuple congolais, eux. Bateau va trahir Congo. Bakabi bosomi ya peuple congolais bazolinga suke na 2023 mais c'est Félix na Kabila Hippolyte banomele biso encore un autre président de la République nde banomaki Félix banombe mosusu yango balinga senieza ya bango baconfession religieuse yango eza banani eza bamusulman zwa biki na kaye koma bien et toxicité dans la cité. Peuple congolais, eux. Panza Sango, Yebisa congolais. Yali Boso, ba musulman. Yami Balé, ba kimbangiste. Peuple congolais, eux. Yami Sato, armée du Sali. Boye bien côté. Yami Naï, Béguy de réveil. Peuple congolais, oh! Yami Naï, Béguy de réveil. Yami Tano, catholique et orthodoxe. Bon, catholique et orthodoxe, c'est ça, beauté. Yamotoba et Zanine. Bon. Néo-apostolique. Kimba Tangi. Peuple congolais, oh! Mais bah, ça va cerveau moteur. Oh, bah, qu'est-ce qu'on lit en bon à liboso. Et ça existe kimbangiste. Et ça, beauté.